chaîne de la diaspora congolaise. Mbote président Wili. Mbote ndeko. Alors, lelo lisusu tomoni obengisaki bapandisa. Est-ce que toko kozwama synthèse mukie na lingala po batu nyonso bazolanda na monde entier bayoka? Ndeko lelo tobengisi batu puisque ekomi na suka ya makambo na biso ndenge toyi kosala ba tractation pour na conformer gouvernement. Tofanda ki kimia po to bandozela bandeko na biso ya limité o batikalaki to pesa chance na masolo bando ko beta na bandeko en 5 ans. Mais tout le monde que masolo ango ebeti poto nde tozongeli ba panzisango tolo bana bango boye ke biso lelo yo tozui mokamo ya okene komona président Tshisekedi to pe fait compte rendu ba démarche nyoso sali to yebi fait que ebonga ya premier ministre tozana ngo na poche ayebi sa biso nani to kopesa ngo soki ako désigner na kati na biso ba tutokende ko signer na accord ou akopesa ba bazali banda puisque tokanisi ke ezali occasion munene po toluka ko sala ba préalable nyoso to pesa ki biso moko na gouvernement auto kambalobi puisque d'ici lundi gouvernement izobima et que vous allez sengo mingi ke premier ministre auta ya solo et pas na biso azala pe na bénédiction ya tata Mokonzi Tshisekedi po na makambu nyoso koko so zalaki to obtenir yango na kati puisque oyebi to yaki déjà na nungu ya ba libération ba détenus politiques. Comme premier ministre akozamto na biso nyoso tokozala ngasi ndeko tungunga asuka bozo monanga neti opposant na ozaso opposante donc nde occasion asuka poto ya sikoyo kolimbo la makambu nyoso wana na kati ya gouvernement poto répondre na ba besoin ya ba congolais parce que ba congolais mone pas c'est pas normal bandi ba ba diaspora ayawa il faut avoir visa ambassade commandité eloko ba individu alors que ambassade za ndako na biso bandi ko bazo mona passe na poto ambassade pesa ka assistance te alors que il faut makambu nyoso wana échanger pour échanger il faut na gouvernement tozala na bato na bazana vision. Il faut premier ministre azana mutumoko oyo azana bolingo ya ba congolais yango toyaki kopesa sango wana lelo na bandeko. Alors koyo kayo ezo comme ça pourquoi président Tshisekedi yemoko si réellement lingaka primature mais la deraka na koroyo ndeko kojo ayibisaka bato nyonso mais comment ni sama na président Tshisekedi nandenge bozako zala naye azalaka ko yebisa bino ke aza ko rêver primature ou bien ye toyoka depuis Genval aza ko rêver azala président de transition. Est-ce que vous allez lisumu pour ndeko Kabila passer la concession ta ça sali des mandats article au moins président Tshisekedi transition na sala vous allez lisumu puisque ça souhait na ya ba congolais belé na ya ba ndambo bato batikali na rassemblement ndeko président Kolobawa président Tshisekedi aza candidat premier ministre te aza pe candidat vice-président de la République yende ako désigner mutu eloko nangina episa bino soki ndeko Kabila lelo alobi ndeko Tshisekedi yako fandao a violer constitution puisque na beaucoup li konzi muto bapona kié il faut ba remplacer na mutu mususu o baponi sinon to buki beaucoup or combat na biso lelo ezali ya ko soutenir constitution na biso ko luka ke ata eloko moko te ezala violer la constitution même baza ba camarade lelo akotikela ngote ndeko Kabila kozwa mutu mususu te yati ya wana ne mais eza mieux que rien puisque au moins qu'on permet de biso kimia puisque lelo tozo tiango na écran kotala ba date le 31 juillet fichier électoral ebimi le 30 octobre tokena maponani le 9 mai 2018 ndeko Kabila kei papa nini soto kolonga so wana tozala patient puisque même bandeko ya obateri na limité babando ko négocier jusqu'au 31 décembre 2017 car la différence à 4 mois ndeko sala ke mboka lelo ezika te tozala pe na moi patient ke bolingo mboka puisque to itomoni makambo zole kana ba Libye na ba Irak na ba esika mususu Afghanistan et au petit somme pour ni puisque ba leader bazoko kate koyokana ko beta lisolo. Je crois que lelo il faut batuso ba yebake muto alingi pe alingi kimia à s'arranger na accord makambo mususu na muke to bongisa na kati olingi mobulu makilale kende na ona zela mais biso lobi to kanga matondo mingi président Wili Mishiki na yebi ke na sisi na yo menanga ki glisser comme muke. Est-ce que article 70 oya biswana ezali interprété de tomoni na États-Unis salami entre Donald Trump na Obama ou bien abiso
bazali ko interprétant autrement kolandisa mananenge bozo kanga makaka président Kabila ataya organiser une élection te mais il faut kotika ya zalaka kaka est-ce que ça ndenge moko te ndeko na koloba boy article 70 ya beaucoup li konzi eza clair na alinéa 2 et lobby président de la République atikali jusqu'à l'élection ya président ya sika mais maponani ezate fichier électoral ezate yango wana tokangi bangote na motambo to lobby no to tia no fichier électoral to sala élection comme ça ceux qui élection et salami président sika a remplacer donc ezaka ndenge moko matonomi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote mwana mboka. Mbote. Alors tout ça ne sengo mingi ya komona yo lelo o marqué tellement bandeko ebele surtout ba congolais na dépassement na yo pona yo lelo tiki bandeko mingi nekar parce que souhait ya bandeko mingi ya diaspora pe ya ba congolais a wezalaki ke ndeko Kabila lokola manda na esili akanga bisaka na e akenda. Le bino bomoni ke non pona kombo ya république a rozala na ti 2018 mais loko munene tuzo kotuna tant bino boza ko signer accord Rwanda garantie ni bino pe boza komona epai na bango parce que eza premier accord te président Kabila signé na bato tozana constitution ya ngomoko tozana ba résolution ya concertation elekaki atikala ko appliquer te et loko ni na bino boko lengisa na motema oyo ye a ko appliquer réellement accord oyo bino bo signé. D'accord, merci beaucoup. Alors deux choses. Il y a Yamboza boy. Soit tu as le choix, tu as le loro côté. Tu continues la logique et affrontement. La logique en affrontement, tu lobby, comme tu as le loro côté, où il y a respecté. Donc, tu as la kaka, mukola bitumba, tu bundi, où il y a gagné, et puis accueilli. Mais si tu as bundana, tu as bundana banana biso, baza maboko pamba, contre Minduki. Donc, tu as longate. À la base, déjà, tu as perdant. Seul terrain, ici, tu as bunda, c'est terrain politique, terrain des idées. Tant que tu as le rassemblement, tu as le ponanine. Parce que tout le monde qui est opposition est divisé, il faut que tu sangi bango. Tant que tu sangi bango, tu as mieux outillé pour la kobunda. Si tu as le dialogue, opposition à l'objet dialogue et rassemblement à l'objet dialogue tu lingi version 2277. Alors au lieu de tout dans la forme, tu as dans le fond. C'est-à-dire il faut toujours de temps en temps arrondir l'angle. Tokoloba, dialogue binoboponi, naobisotoponi, voilà le point de divergence. Est-ce que Bondimi, le point de harmoniser en haut, ce qui est harmonisé en haut, tu as un dialogue dans l'intérêt du peuple congolais. Bisous, tu as membre, tu as membre du rassemblement. Mais tu as un courant, le progrès n'est pas figé dans les marbres. Le progrès, il faut aller arracher pour réussir les alliés. Et Moutou, l'être humain a les deux qualités, la bonne comme la mauvaise. Nous, biso to s'appuyer na accord wana to yebi keza parfaité eza na ba imperfection nango mais biso to za ba mayele to tangi ba classe to za pe ba tata bana donc to lingi mboka na biso kende liboso pour que bana na biso ba vivre na mboka moko ya bien et pour ça il faut tout ça la musala en âme et conscience. Je comprends ba congolais baza déçu na conduite ya classe politique parce que bato baloba kaka koloba tant comme ministre et comme il y a tata nae, bandeko nae, et puis il y a rien. À l'égrégation na cité, à éviter ma camoliga na cité. Mais biso la génération moussous qui n'a rien à voir. Parce que babilo konyo so ko impressionné mutu. Tosi to moni yango na sali 31 ans na mboka mundele. Donc eloko moko to nga na monité zati. So on a décidé na zongi pa na zongi mais vraiment avec mon âme, mon cœur et mon esprit. Alors na wana toza na courant to sengi, ba ton sur rassemblement bandima bakota na bakor wana pour que tout améliorer de l'intérieur. Ce qui boza libanda, bo décider le romokote, bo bi tozaki na 1+4. Bino bo décider yango, to subir yango ba ki au en Afrique du Sud. Tango ba to subir yango, to biso to ndimi yango bon, et ça 1+4 to ça neni. On a subi. To si tout ça ba élection. Ba élection ne salama ki na ndenga bien té, to subir yango. Pour que l'opposition est toujours divisée. Aux hommes, to sengi pour la première fois, ba opposition nyonso bakutana. Ngana kende kutana na kamere. Na solo li na parce qu'il y a congolais. Pourquoi toujours vilipender quelqu'un? Kamera expliquer nga démarche na ye. Alobi les loyo dialogue ndenge ko salama. Soki opposition à solo, ba kota ki kunate, ba linga ba fabriquer opposition à ko fabriquer. Ba kei ba signer pe ba korwana, ba kepe ba zo saka nambo ka ndenge to zo salango. Mutu moko pe akolo bazate. To kozela ndenge ba lobi soki 5 ans, soki 10 ans, soki combien, to bandi sous même démarche. Non, on veut pas ça. Biso to lobby, to ko batailler na kati.
les certaines personnes au bazana poto baebi bazolanda le bio non ngai nazoluka poste ya ministre nga nazana nzalate. Voilà, moi je remercie Dieu, moi Dieu m'a béni très tôt. Donc nazaki vraiment à l'abri depuis très longtemps. Donc c'est pas exemple qui sont en bon côté. Et puis ngai soué na ngana kota na commission de suivi. C'est même pas commission as un ministre, mais na kota na commission de suivi pour contrôler ndenge mamakambo wana ezokende. Comme ça rien ne m'échappe. C'est ça mon souhait, c'est l'endroit où je trouve que j'ai ma place là-bas. Pour rassurer, oh bazo kanisaki, nazo est la poste à ministre ou premier ministre ou quoi que ce soit. Merci en tout cas, namoni fo nasi sanayo, mais tikana glissé aux anango question moko plus simple. Ou taki na rassemblement, bozaki mingi na président Tshisekedi temps bozala kanaye, arevara à la premier ministre auprès de monsieur Kabila ou bien yo mona raye parce que biso pe tolanda na journal le soir depuis Genval, tokaka za pour la président de transition. Alors pourquoi pas ndeko Kabila peut avoir ça la concession à ça sali des mandats consécutifs et à côté que la paix président Tshisekedi à ça la transition. On a bien besoin de mabe. Non, mutazomona eloko na mabe te. Le problème c'est que tous en mboka moko eza en phase il y a démocratisation. C'est tout un processus long pour arriver à intégrer dans la conscience des gens que l'alternance est une donne naturelle. Les hommes naissent, grandissent, vieillissent et ils meurent. C'est comme ça que la vie elle est faite, c'est cette alternance-là qui est inscrite dans nos gènes. Mais Moutounion, ça n'a code dans son esprit. Moi, je suis normal. Mais dans un 80 millions d'habitants, ils ont normal. Donc, il y a une bataille politique pour commencer à apprendre aux gens à respecter l'institution. Ce qui, la transition, Etienne Tshisekedi a conduit la transition. Je suis d'accord. Mais à 1000% parce que je l'ai accompagné dans Genval. L'essentiel, il est dans les contenus, pas dans la forme. Ce qui va contenir Oyo et Kosalama, la transition et que les Congolais se retrouvent, Makambo qui est bien, l'élection est dans de bonnes conditions et que les progrès commencent à émerger dans notre pays. Où est le problème? L'essentiel est là. Parce que la démarche, la solution est toujours à l'élo. Donc il faut un lobby. Nous avons une histoire en Boka Nabiso. Dans les années 60, moi j'étais pas né. Mais la décision bango bazwa ki bitumba lumumba na Kasavubu. Toujours payé en outil lelo, nakosi. Kasavubu alobaki tokendeti na 1980. Nana finga qui était. Ba fingiye très prêtre moko mundele boy na boy traite. Mundele fois kendekaka. Ba congolais ba kiti na nzela ba bengani mindele on a brûlé des blancs ici à Kinshasa. Pour kaka ba indépendance mindele ba kei ta lelo ici katoza. Na ba années 80, Mobutu bazo bundana Tshisekedi. Mobutu azu boko appelle Tshisekedi signé. Tshisekedi a boy albité ngaba congolais ba lobi na sala boy na boy. Au moni affrontement wana. Le peuple paye jusqu'à l'élo tinane Kabila ekoya. Ce qui bayo kanaka période, est-ce que tu n'as pas makamboy? Alors, biso tolingi ko tomber na ba jeu wana te. Tolingi ko zo ba décision, peut-être ça les contemporains bato tozana bango ba comprendre ba décision wana te. Mais au ba robota malobi, ils vont nous remercier. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.